olobaki nakosala mokila te moto olobaki soki na peti kuki okofongola ngai bilaka yo pesa ngai yawe na bombi na Mbote na balandi nyonso ya émission face à la caméra toye pona ko solo na bandeko basi pe mibali na makambo etali loposo ya nzoto. Je me présente kombo nanga ezali maman sa mère Sabou, autrement dit batu ba yebeli ngai na kombo nanga ya H3 cosmétique H3R. Lelo tokolobela pena H3R te to yelinde H3 cosmétique po ba maman baleli mingi concernant makambo etali loposo ya nzoto. Toko kene pona koloba ete bandeko na biso mingi ya basi lelo tokomi komi pesa kaka ampleur na koloba ete choko o bokomi kobenga ngo kilelo. Mwasi soki aza mwindu moyeba tala ye na nzela te. Mwasi soki aza pembe nde mwasi ya malonga esengeli bazwa. Mais na koyebisa na biso ete conséquence ya likambo to mukumba ya eloko oyo ozoluka komema tango ozoluka choko wana ozo tenir compte nango te. Yo ozolanda kaka oyo éclat oyo eza ko apparaître na nzoto na yo. Ba conséquence nango ozoyeba te. Puis ba produit oza ko utiliser ozoyeba origine nango te. Na yango lelo toye pona kosunga bino nyonso oyo bolelaki lelaki. Bomitungisa makina ba message na wapi maman H3 cosmétique neno tiki biso boye tozolela. Lelo toyeli bino solution pona ba problème na bino nyonso ya loposo. Pona kobanda na koloba na bandeko o nyonso baloposo esi ebebi bino na ba mafuta baloposo esi ebebi bino na bitiatia po lelo tozomona na ba réseaux sociaux mafuta ya bandenge na ndenge ezobima o bana basi baza kosomba tanga kosoma na prix ya likolo aki apakola zu résultat te e akomi ko condamner na batu oyo basalaki mafuta wana ya liboso eloko bandeko tobosanaka ke climat oyo biso toza nango awa eza na ba mafuta oyo esengeli topakula na ba mafuta oyo esengeli topakula te. Na yango conseil na yango pe ezali nde bomoni na fanti na bandeko nanga ya basi toza na bango awa na kobana na ko présenter bino bango. Toza na maman Jani Mubama, toza na maman Romaine, et puis toza na maman la biso la fleur. Bango bazawana po to mekako expliquer bino ba différent po ya basi oyo tozali. Maman la biso Janine yaza na po claire, yaza pembe. E nga naza oelandi. Et puis ndeko nanga alandi nga yawa na gauche nanga yaza peau noire. Et puis ndeko na biso pe kuna ngana ye toza na ba tendance ya peau moko. Mais biso nyonso ne to vandi awa tokoki pe kosela mafuta moko sans que mutu a changer couleur na ye. Mais bandeko mingi bazalaka pona kotuna conseil na ba o batekelaka biso ba mafuta botunaka conseil te. Yo tango envie po ya muninga ya komi pembe asaelaka nini ozobosana ke ye azana po na ye ya kobotama abotama pembe. Donc ata apakoli mafuta oyo ya mutu ya tena ngai akobeba te. Mais siko mafuta oyo yoko okoluka opakola po ekomisa o lokola ye yeba ete mbano nango ezali mukolo ezali ekobebisa yo oyo yoko tolobaka ba mama bazolela tolati ba manette tampon. Ata olobi ke o mafuta na moni ezo simba nga suka soki deje komi ko beta yo ba rougeur yeba ke ozo kene déjà na risque ya kozala na tampon. Na kopesa comme exemple ndeko nanga oyo aza mwindu. Soka soki mafuta moko ebandi kongalisa loposo ne kokomisa ye lokola maman Janine à s'attendre que na ba 5 ans 10 ans plus tard loposo na ye ekobeba koleka lisusu ndenge aza boye akozala lisusu na teinture oyo ye aza nango te.
Maman Janine na pembe na ye o azaleli. Soki abandi kosalela ba mafuta lo tokoma koboya ba hydroquinone. Ekopesa lisusu éclame en même temps ekobebisa lobi lisusu kuna ba rougeur ebandi kosala ye. Pe loposo esali nini ebebi tampon pe ebimi omoni ke koto nzoto atikali pembe. Elonge komi mwindu pona nini moi eza kobeta na mafuta hydroquinone azosalela ezozikisa ye nzoto. Yango soki totelemeli likambo oyo te bandeko na biso mingi bakobeba. Soki topesi conseil te bandeko mingi bakobeba loposo ekobeba bango. Yango moni tina toye pona koexplike biso eloko nini esengeli tosala pe mafuta nini esengeli topakola. Na yango pe totiki bongo te tomemeli bino œuvre na biso oyo biso moko tosali na maboko na biso tozweli yango pe ba solution ebele na bandeko basi ebele pe jusque là toyoki ata sango ya mabe te kaka ba merci. Na bandeko peut-être tozwaki tan ya kosola na bino te na nzela ya bilili nde lelo tobongisaki mokolo na émission na biso ya face à la caméra poto expliquer bino ba petit souci na bino bozala ngo pona baloposo na bino. Siko tokokende koyebisa ko présenter biso moko na moko utilité ya mafuta o esengeli osalela. Pona bandeko oyo mafuta ozopakola omoni ke eza ko marché te ezo simba o lisusu na loposo te. Na fin ya émission tokopesa bino numéro na biso boye bandengeni ya ko contacter biso poto expliquer bino to tu boye bisa biso o bosalelaka pe biso to orienter bino. Eloko ni esengeli bosala soit okata mafuta wana soit o continuer nango ou soit otia ba produit oyo toko présenter bino na esika oyo. Bandeko oyo nyonso si ba tampon ese beti bino. Ba rougeur ese sali bino. Solution na yango ezali tozala yango liboso ya mesa awa toko présenter bino na yango. To suki wana na loposo te. Susi mususu ndeko moko asumetaki epa na nga lobi ete mama ngai naza na problème moko na pakolaka mafuta nzoto bien mais awa na katikati ya ba makolo nanga nazali koyinda ya koyinda. Nayebisi ye mama komitungisa te solution nango eza. Pona biso batu tozalaka batu ya minene foto yebake tosalelaka mingi oyo ezali ba cycliste. Parce que tant totambolaka tosalaka ba frottement ya makolo. Et makolo kokanga mabongo nde esalaka ke mutu azoka et puis kokanga mawana nde esalaka ke tokoma noir na ba entrejambe na biso. Mais solution nango ezali tosali ba produit ezake ezosilisa ba noir wana mais tant ozopakola ngo en même temps ozako se protéger na kolataka cycliste na yo. Pona ba o bazara penda na problème ya ba frottement te et que moi ba noir ezali solution nango pe eza oko utiliser kaka même produit oyo bandeko nyonso bakosalela. Pona ba partie intime to memelaki bino o eza comme exemple eza citron. Citron ezali fruit o yebani mokili mobimba. Ba mama mingi toyebi tosalelaka ngo na makambo ebele. Mais citron eza na ba makambo ebele pe na kati na yango o ezosunga biso bandeko basi. Côté ba odeur ya nzoto, côté ba partie intime na biso, epesaka biso pe pimbo solo kitoko surtout na kati ya banzoto na biso basi. Toko expliquer bino lolenge nini ya kosalela yango. Tokei pona kobanda ko présenter biso mafuta ya batu oyo nyonso baza na ba problème ya ba tampon. Toza na mafuta na biso awa. Pomade na biso oyo. Pomade na biso oyo tosali yango uniquement pona batu oyo basi babeta ba tampon baza na ba rougeur et puis le possessé bandi kobeba et puis misusu basala ba point noir na elongi omoni teinture na yo ezo bien mais ba point noir esalu ebele.
bino nyonso catégorie wana bokosalela kaka pomade oyo. Ozala na point noir, ozala na tampon, ozala na souci nini ya elongi, o loto mafuta mo nazo pakola ezopesa nga loto, okosalela crème oyo. Pona ba oyo nyonso aza deja na teinture na ye kitoko lokola mama la biso Janine, ye akosalela pomade oyo. Pomade oyo ezaki akozwango akotia kaka na mafuta oyo ye ya pakolaka. Ozwi pomade oyo otiango na kati ya mafuta oyo pakolaka, obandi kosalela ngo régulièrement. À chaque fois ozo somba mafuta na yo, ozo somba pe pomade na yo, ozo betango pâte ozo pakola pour protéger yo contre ba risque ya tampon na mafuta na yo. Mais avant opakolango il faut yebisa biso mafuta nini o utilisera po eza na mafuta mususu oza ko utiliser eza na acide ya hydroquinone makasi ata otie pomade oyo elongi ekobeba yo. Toza ba mafuta oyo to ko recommander bino soki bo contacter biso en privé bokoyeba yango. Pona bandeko oyo baza na problème ya ba entre-jambe, pomade na bino yango yo. Je pense que bomoni pomade na bino yango okozwaka ka juste mukie obandi kotia lau ba poso na yo eza ya koyinda na katikati ya makolo, obandi komasser yango légèrement pendant 10 à 15 minutes. Omanse allez okamati cycliste na yo olati wana okosala ngo na pokwa tango lingi okende kolala. Après kosokola ozwi opakoli yango ozwi cycliste na yo olati olali calmement na tongo pe tango ozolamuka osukoli soki oyebi kozano na ba rendez-vous te, donc ba rendez-vous moko intime kwa ndenge na lobela okopakola yango pe na tongo sukolo pakola lati cycliste no lati la malo sa nini obimi. Mais soko yebi koza na rendez-vous na yo okopakola ngo te parce que ekotika papa ekosala kitoko te. Toza awa tozo présenter bino effet ya citron. Pona bandeko oyo boza na problème ya ba entre-jambe et puis na ba mauvaise odeur. Toyeli bino citron. Okozwaka ka citron na yo. Bolandanga très bien. Osombi citron na yo babengaka ngo ya munoko ngando. Na bicarbonate de soude. Ezotekama na ba pharmacie presque nyonso. Eze loko ya koluka te. Osombi lisusu na tomate. Toza na tomate a te même mutu nyonso yebi tomate otolambela kalandako. Osombi tomate. Ozwi bol na yo ya mukie ata mwa sani ata bouchon. Au fini citron na yo oyo. Ozwi bicarbonate de soude na yo, otie 1 cuillerée à café, otie na kati ya mai wana oyo yo ofinaki ya citron. Donc un demi citron na 1 cuillerée ya bicarbonate de soude na tomate moko okaboli yango katikati, 1 demi tomate, ofini yango mai wana. Obaloli avant o utiliser pomade na yo ya ba entre-jambe. J'ai dit bien avant o utiliser pomade na yo ya ba entre-jambe. Osali solution ya citron, bicarbonate de soude, tomate, ofini yango na kati ya mwa petit bouchon na yo, mwa assiette na yo ya muke o mélanger, ozwi yango na un petit coton. Obandi kopakola bisika ba entre-jambe na yo eyindi, olekisi na ba coin ya ba cuisse na biso basi, olekisi lisusu na sima entre ba fesses na biso basi. Tu laisses pendant 10 à 15 minutes ekauki, okoti na douche na yo oke kosokola. Soko sokoli osilisi nde ozwi sikoyo crème na biso ya ba entre-jambe opakoli na katikati ya makolo na yo. Omanse yango pe pendant 10 à 15 minutes alozwi siko cycliste na yo olati ou soit. Pona bandeko nyonso oyo bazaka na problème ya ba entre-jambe to uti koloba bandeko nyonso ba mama nyonso oyo baza minene lokola biso
toza na souci mingi parce que bandeko mingi bazoloba soki alati basous-vêtements azosalaka babrillure na katikati ya makolo na ye. Soki opakoli mpe kaka pomade oyo towuti kolakisa awa ya baentrejambe babrillure wana nyonso ekosila yo. Conseil tokopesa babrillure wana eyaka di ya molunge na basous-vêtements tolataka. Esengi tolataka basous-vêtements ya coton. Oza ko utiliser basous-vêtements ya coton. Moye babrillure wana esala ona biso bato ya minene ezate. Et puis tozalaka pe te na habitude ya tokangamaka na basous-vêtements tango nyonso. Oki kolata robe na yo quand tu es à la maison oyebi ke nazosala na ngai eloko te bana bazate et tout. Olati robe na yo omitiki nano leka pe mupepe. Na butu pe okoki pe kolala na yo sans sous-vêtements et ko causer nango problème te de sorte que nzoto na yo pe ezwa temps ya ko respirer. Toko kende na ba mafuta oyo eza mafuta to recommandaka nango bato. Tolongoli papier nango pour éviter publicité parce qu'on a eu à étudier mafuta oyo tomoni ke ezosunga bandeko basi mingi. Soko za na besoin ya conseil pour na mafuta oyo ozopakola ou soit oyo olingi obanda kopakola par rapport ya résultat ya oyo mafuta liboso oko contacter biso toko pesa yo kombo ya mafuta oyo olingi osalela. Na yango tokokende pe na oyo ezali mafuta na biso ya bomwana bana ba mama na biso babota biso ti tokoli boye bakolisaka biso kaka na bokoko mafuta ya mbila. Mafuta mbila oyo biso moko tosali yango na ndako fait maison parce que ba oya koteka mingi bakoma kosangisa ngo na ba bicarbonate po ebima rouge. Mutu nyonso opasa na besoin ya kozwa bicarbonate oyo esalemi na maboko na bondaku ndenge tobanda kosala mpona babebe na biso soko oboti bebe na yo moko so mimbila otuti osaleli mafuta obandi kopakola tala loposo ya bebe ndenge ezala ekozala. Na yango mpona bamama nyonso basi nyonso baza na bana babebe na ndaku baza na besoin mafuta moni aza na temps ya kosala te a contacter biso akozwa mafuta mbila na ye sans problème. Toza toye pe na produit na biso mpona bandeko o baza na problème ya libumu. Libumu nange so fimba moyena lata ba robe te, moyena lata pantalon te, moyena lata boye kisi na yango ezali me eza ya capsule. Kisi na yango eza wana. Soki boza na besoin ya plus d'informations sur makambo touti kolobela awa boko contacter biso na plus 243 90 247 35 60. Je répète, plus 243 90 247 35 60. Boko contacter biso na numéro wana boko zwa plus d'éclaircissement sur ba souci pe ba problème na bino ya makambo boza nango concernant la peau. Na pesi merci mingi na ba papa nyonso o bozwamaki na betando na bino ya muke ya kolanda biso émission face à la caméra. Na pesi bino merci mingi. Soki ozwaki temps ya kolanda tango mama pe akoya zwa pe temps ya ko expliquer ye opesa ye na numéro po muto alingi mama na ye mwasi na ye akoyeba ndenge nini ya kobongisa enfin que mwasi na ye azala kitoko. Na yango merci na bandeko nyonso o balandaki biso lelo na mokolo ya lelo na émission face à la caméra. Merci na équipe technique, merci na ba papa na biso en tout cas pour na musala na bino bozosa ya malamu tika ete tomonani prochainement na ba numéro mususu ya problème na biso ya po topesi bino merci.